Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Pasi pe mawa la famille, pasi pe mawa makambo somo. Makambo moko somo pas possible la famille congolais. Congolais za motema mabe moko. Congolais za la kambo tema mabe na niveau beaucoup pas possible. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher reconnaissance. Salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné, cher reconnaissance, il y a de l'eau vraiment à mes milibino Davina Apua. Comédien Nabiso ya kitoko makasi, comédien Nabiso ya tongo, comédien Nabiso oyo asipelisaka biso kakoto mingi na benga kaka une française perdue surtout en RDC. Comédien Nabiso ya tongo makasi nini zoleka bandeko nanga nini komeli Davina après komema mobali na ye na feti ya tonton de corps bandeko nanga communauté na biso ezalaka somo. Communauté na biso eza communauté moko ya makambo bandeko nanga babimisi ba makambo moko somo pas possible. Avant tokota na makambo na biso ya lelo et ozala bien nanu na sensibiliser bato onyo surtout. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne na bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et que ça la biso oyo pinza to lo na biso chaque jour tokoso makasi. Bandeko nanga makambo bongo ezala bien bozu ya kiti na bino bovandi soit pinza kiti na yo vanda tia moi mai na yo pembeni tia moi jus na yo pembeni moi sucré ezanga nango te côté mosusu tia moi eloko kolia tala kaka c'est déjà 14 heures passé ezalaka bien olia oyo ezalaka kolia tia moi fufu na yo moi kwanga na yo moi loso na yo tia moi mbisi na yo ya kokauka mbisi na yo ya kokalinga moi ngombe na yo kandenge ezalaka côté mosusu ozoliaka côté mosusu ozomelaka côté pe mosusu tia moi volume likolo kandenge ezalaka tia moi volume na yo likolo olandaka pe Étoiline Inès TV na système kaka ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga nini ezoleka na Davina Apua après kolakisa mobali na ye biso moko tomona ki bandeko nanga ezalaki fête ya tonton de corps na mwasi na ye Divine ba invita tellement ebele ya ba comédien bazalaki kuna bakindaki vraiment ko participer ba invitaki bango tala kaka pona ko colorer jour na bango. C'est ainsi que Davina Apua pe amemaki mobali na ye kandenge ezalaka kandenge bato nyonso bamemaka mibali na bango to basi na bango ye pe amemaki mobali na ye na système ya kitoko bandeko kokoma bandeko nanga nzoka bato epele bakangi ba photo ya Davina pona critique biso moko toyebi déjà depuis kala Davina alingana ye kolakisa mobali na ye. Pourquoi? Parce que ebele ya bato bafingaka Davina, ebele ya bato batretaka Davina mabe makasi kutu ebele ya bato ti lelo balobaka akeno Davina abala te akendo mikotisa na libala ye moko mobali abala ye te nzoka ba information wana nyonso ezalaka nango lukuta tellement que na communauté na biso ebele ya bato balingaka babebisa réputation surtout ya bato. Alors Davina amemaki mobali na ye kandenge ezalaka tellement que ba invitaki ba couple tout oyo mobali na ye azalaki présent parce que mingi na ba mariage ebele soki ba invité Davina mobali na ye azalaka souvent na ba voyage souvent azana tante mais tout oyo azalaki na temps lobité na mema pe mobali nanga bandeko nanga mimi mobali
bato bakomi koloba papa mokolo mobali oyo aza mobali ya génération na ye te, papa oyo amérité ye te. Bandeko na nga critique pas possible, bato bakomi kofinga Davina na niveau moko vous ne pouvez pas imaginer. Bandeko na nga totikaki motema mabe. Motema mabe nalobaka chaque jour efutaka nango te. Motema mabe bandeko na nga esalaka eloko te. Bandeko na ngai totikaki motema mabe. Mobali ya Davina oyo bakokani ou bien botalaka bien te to botalaka bien bandeko. Natuna nanu bino botala miniature na biso wana aza pembeni aza nde mobali ya Davina apwa. Bandeko na nga mobali oyo ndenge boomona ye amonani mokolo comparativement à Davina to ndenge nini. De mon côté naomona nangaki mokolo te. Âge na bango evarie ye kitoko penza. Couple na bango eza koto couple moko ya kitoko pas possible. Na komona mobali oyo aza mobali moko ya bolingo, mobali moko ya respect, mobali moko aolakisa déjà ki alingi mobali na ye pe ya respect, alingi mwasi na ye pe ya respectaka mwasi na ye. Naomona nanga mabe te. Pourquoi communauté na biso bolingaka critique? Tozalaki kana bino awa Davina apwa oyo abandolakisa mobali na ye te. Bino kaka boyaki sur les réseaux sociaux pona kofinga Davina, boyaki sur les réseaux sociaux pona koloba mabe sur kombo ya Davina, boyaki sur les réseaux sociaux pona ko critiquer Davina. Lelo Davina ye kolakisa mobali na ye to vanda kata kimia toye lisusu pona critique na yebiti na communauté na biso ezalaka nini. Pourquoi tozalaka na motema mabe moko mal placé? Pourquoi na communauté na biso tolinganaka te? Pourquoi na communauté na biso ki motema mabe ezo continuer kaka? Pourquoi na communauté na biso tosepelaka na bonheur ya mutu te? Biso tolingaka malheur. Pourquoi na communauté na biso bandeko? Est-ce que bokoki kotika Davina kimia s'il vous plaît? Botika ye kimia. Aza na besoin ko vivre bolingo ya vie na ye. Soki moto amemi mobali na ye na ba réseaux sociaux te bokomi kofinga, bokomi ko critiquer. Soki moto amemi mobali na ye kabino moko bozongi lisusu na ba réseaux sociaux pona ko critiquer moto. Eza nini? Finalement tolukaka nini to bolukaka nini sur la vie de gens? Boluka nini? Ezala nini oyo esilaka te? Soki eza na bato lelo bafinga mapenza pas possible na ba réseaux sociaux. Eza bato neti ba Davina oyo ya de ces personnes batelemaki kutu baofinga Davina ke non. Davina kangami kana perike moko azalaka na mbongo te boye mataki ekitaki bofinga Davina. Soki lelo parmi nos comédiennes tokende na basi totia bamibali à côté, soki eza na bato baza na bambongo, Davina aza parmi ba comédiennes na biso baza na mbongo. Davina bomona aza parmi ba comédiennes na biso baza na mbongo. Davina voyage ba pays na ba pays. Jamais toya komona ngo ki non Davina est sur les réseaux sociaux pour na olobaki voyage à tout na okende quelque part, voyage à tout te mona yango te pe toyoka yango te, mais a voyage aka ayaka komilakisa te. Pourquoi? Parce que ayebi ke na communauté na biso ata soki ake il y aura toujours de ces personnes bakoya ko critiquer ye. Il y aura toujours des gens où bakoya ko finga ye pas possible. Il y aura toujours des gens mitema mabe où bakoya penza babandoloba biloba na bango. Potika pe Davina kinya la famille eza bien te. Eza pasi pe mawa. Mwana bato zozanga na kinya. Mosusu na yo kilaka ba comédien na biso mawa makasi. Au monde ata soki bazo se forçaka na vie, il y aura toujours de ces personnes bakoya kaka baoluka kaka ba critiquer bango, baoluka kaka ba humilier bango, baoluka kaka donc to balobaka shit na bango. Bato mosusu baza bongo. Pourquoi? Davina salaki mabete ya komema mobali na ye na nani na feti. Et soki alobi kinga na ningi na nga mobali ya boye. Isa ba choix na ye na ba couleur na ye. Eza te ke Davina kendaki pa mobali opona mbongo te. Parce que Davina déjà na ba asalaka déjà azwaka na ye ba mbongo.
asoka ne bamboko ezaka bolingo eza bashwa na ye makambo bolingo ezalaka mashwa bandeko na nga kandenge balobaka adage moko elobaka les choix et les couleurs ne se discutent jamais. C'est ça. To appliquer loi wana botikaka davina kimia bosambwisa davina na baréseaux sociaux awa pas possible bofinga davina na baréseaux sociaux awa pas possible bokritika ye oh mobali wana eske azalaka mobali ya solo pourquoi boya kolakisa mobali na ye seke mobali wana aexistaka te kabino tiko lelo mwana bato alobi te namema mobali na nga na fete tokende tosavore fete tosepelisa mpe couple oyo tokobalana kabino lisusu bozongi boye kokritike ye kabino lisusu bozongi boye koloba bilobaloba na bino oyo esilaka te bilobaloba moko ya des années lelo so toomona na communauté na biso il y a de ces personnes oyo baobanga ta lelo kobala te to bazobala te pourquoi mpona bilobaloba na biso bayebi ke peut-être ka mobali oyo aza na elongi soki ya je soki ya ndenge nini oyo nabala ye abandi communauté na biso bakoseka mobali na nga bakokritike mobali na nga ebele ya bato lelo baoboya kobala à cause de ça parce que communauté na biso eza communauté moko ya critique eza communauté moko eyebaka koapprécie bato te omona moto mosusu aza na ye na posa abala mondele aboyi pourquoi parce que communauté kofinga ngai bato bakoya kotshola nga bato bakoya kokritike ngai lelo bato ebele bazozanga mabala na bango à cause ya bilobaloba na biso tellement que toza na bilobaloba moko na niveau moko impossible oyo nalobaka niveau moko impossible botika bato kimia kutu moi je le dis toujours moni bato oyo bazwaka mpenza temps ya koya kokritike bamabala bato eza bato oyo basi babota na batata mwana aza na tata na ye aza na bana soki 5 chaque mwana aza na tata na ye bato ya bongo bazalaka na critique moko ya koluka tellement bango baeshua na vie bakolinga mpe bamosusu baya koeshue bazalaka bongo motu oyo abali ayebi ke naza na ndako ya libala nza na mobali na nga akozala na temps wana te akoya kokritike libala moto te akozala na temps wana te akoya kokritike mobali ya moto te to mwasi ya moto te parce que ayebi ke je suis chez moi, j'ai un chez moi, j'ai mon mari, j'ai ma femme, je suis heureuse ozala na temps wana te akoya kokritike mais bato oyo bayaka kokritike ce sont des personnes oyo basi baeshua mariage na bango esi eshua vie na bango esi eshua yango bazoyeba te place nini koniata makolo sikoyo balingi kaka baya kokritike baninga balingi kaka baya kosambwisa baninga balingi kaka baya kolobela baninga mabe potikaki motema mabe na kindoki mal placé oyo nalobaka na nga kaka ezalaka kindoki mal placé la famille parce que moto oyo aza ndoki aza capable de tout ezala bongo moto oyo aza motema mabe aza capable de tout la famille totikaki motema mabe moko mal placé totika bacomportement na biso ya mabe totikaki ndoki na biso eza nini mobala davina aza kitoko bakokana esimbi couple kutu kitoko esimbi na bango mobali na ye aza jeune naomona nangaki mokolo te mobali na ye aza jeune aza mpenza jeune balobaka jeune aza mpenza mobali ya génération na ye eza teke no mobali ya bagénération soki ndenge nini te mobali mpenza ya génération na ye et puis une chose à savoir bomata bokita aza mobali na ye aza papa ya bana na ye bino ata soki boye kofinga ye awa na baréseaux sociaux akoboya mobali na ye te mpona bino bokokritike te bokolimba bokoloba ti bokolimba akokangamaka na mobali na ye ti liwe ekoya kosepare bango balingani na bango bokoya koconvaincraka ye jamais et encore jamais te wana mpenza mobali ya davina lelo aye kolakisa bino mobali na ye bandeko na ngai somo makambo eza ya koyinda makambo eza ya kobieba kitoko wapi couple moko elengi les amoureux na système kaka ya kitoko makasi ezalaka bongo chaque bouchou chaque abonné et chaque reconnaissance tokomi na biso na mwa suka ya mwa partage na biso ya lelo avant tosukisa na olinga nanu napesa bambote na Linda Bukulu madame Kiyong napesi bambote na nga na ye moko Inès J'aime Antonio napesi bambote na mama Vicky mama Germaine napesi bambote
na ye moko mama Monique na pesi bambote nanga na ye moko Louisa Niclette depuis quelque part bambote nanga na balandi nyonso ya Étoiline Ines TV nalingaka bino mingi na motema nanga mobimba. Merci beaucoup pour nous saluer kitoko bosala ba partage ba commentaire. En tout cas que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas on desuka na biso bandeko nanga to mona na lisusu na otikela bino mwa musique ya mike kaka bolandaka bo continuer komela meli na bino bo continuer kolia biloko na bino bandolia to mona na lisusu na système ya kitoko mingi makasi. Bye bye la famille et à la prochaine.